Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir la grande famille, j'espère que non. Vous allez bien, bisopé par la grâce, ça va? Ça va? Kota aimé partager, ce que Zamba Liboso, s'abonner et que ça vraiment biso bien. Famille Libota, shalom, 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 shalom. Le Péchalov, le Dinachou. Voilà, sorry, hein, message Bandeko, voilà. Le Dinachou, bah bonjour, bah bonsoir, les Péchalov, la Chine, on est ensemble avec vous. Voilà. Bandeko, on a l'obélo moko, famille Libota, vous savez, toyaka kosa la analyse na boule te ya kolobakeno ya kopoul Belleville down. Non. Nous, on est là parce que on a plus besoin de soutenir Belleville dans le bon sens. Alors, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont ou encore Belleville penda ko ya ko bimate ya kolobakeno à répondre batouana nyonso o peut-être bazo bundisaye dans les noirs et voilà. Belleville azana tawana te, vous devrez savoir ça. Peut-être ceux qui ngana bimi ou encore mutumsusu abimi communicateur ou encore communicatrice mususu abimi. Non, vous trouvez un mot normal parce que Belleville de sa personne a occupé ça la sortie médiatique était à répondre bateau nyonso bazo bundisaye pour dans les vins parce que bateau na pe bazo bima pona kwa ko lubaana. Bango pe baebi pourquoi bazo bima, c'est-à-dire que non lorsque ngai ou encore mutu mususu ko bima pona ko ya ko défendre Belleville le quoi likamba Ibutu oh bobo ki sa Ibutu oui on a toza na temps Ibutu te netinga personnellement maman BBC naza kutu na temps Ibutu te c'est juste parce que Ibutu lorsque azo sa ba sortie médiatique na ye abima akende na kimia akende na lokuta o yazo kende na wana te awa ezana lien moko boye batindela kinga lobby. Pona yebisa bino boza bosila manano na ndenge moko abie bandeko. Lien moko boye batindela kinga ya TikTok. Kake pa mama moko a famille Libota. Atindeli nga lobi mama BBC tala nanu makambo o bazoloba. Nakota na kati ya lien wana ememinga na TikTok. Na yoka boye e komiti na niveau ya koloba keno Belleville abima na papa na Ibutu. Est-ce que bokiko bo yambango ndeni? Je crois la maman a kolanda ngai nde na oloba boye. Na yebisa ke maman ngala za tana tamukete ya ko répondre makambo boye parce que eza nango lokuta ya lokuta. To yebi sur les réseaux sociaux balingaka ko salir Belleville. Naza na lien ngo awa. O aza nango besoin atindela nga message na otindela ye. Na boye ki ko répondre parce que na yebi ke non. Et ça va bilo mo za bêtise lorsque na osa sortie médiatique ya ko ya ko télémelelo ko wana mbala mo na opakola Belleville salité. Na sola ki na maman na privé à comprendre ngabi ah ma bébé so sololi. Je pouvais aussi ko bima na ko répondre bolobi boy kané ba ya ko pakola susu Belleville salité ya koloba keno modéro. Na fortifier ki maman na habité maman bozala makasi ya koloba ke omoni mondo eloko moko oyo ba bundisa Belleville eza ke non écriture na eza makasi. Alors, botika kokomela kabiso, botika Ibutu, ça non, ba bêtise ezo le kebele to ko vanda kimia te. Ko vanda na biso pe kimia za on dirait que non to ndimi peut-être bêtise wana ata balobi que non makamno se za ya kolandela te. Oui, mais ça ba biloko mususu faut to ça ka sortie médiatique. Please bandeko. Please. Toza ko tombola Ibutu wana te. Par contre, il faut tout ça, il faut tout dénoncer. Théâtre Koufi. Banani ma oboma de théâtre. Ce sont battu quoi papa Ibutu. Pourquoi pas tout ça la analyse, tout ça la mission, tout télémé la bajara batouana. Parce que les gens artistes oh bazana ba talent.
eza na ba artiste o eza métier na bango ya koloba ke o nde musala na nga. Combien va komi ko déplorer, combien va komi ko baye musala ngo po na bêtise ba buzoba. Siko lorsque mutuloko papa ibutu wana zo sa ba buzoba wana, il faut te dénoncer. Il faut vraiment te dénoncer, donc c'est-à-dire que non yena ba kwenyo so akene kangela melaye. Parce que aza déjà pion o to dobite non to tchana nombre ya batu o ba obebisa nani réputation ba artiste ibutu aza na kati. Alors la grande famille, c'était juste pour envoyer Sabino que non, surtout ça, il va sortir médiatique. Moi personnellement, j'aime trop Belle Vie. Il faut boire bango. Si on a sortie médiatique nanga, naza kutu na air wana te na temps wana te avoir que non, pour na poule peut-être Belle Vie down non. Si on a sortie médiatique na ekolobe la peut-être ibutu na biso toyo kaka ebele. Toyo kaka ebele to genre appel. Ni boso caméra ba lobelo comme sous mena sima caméra ba lo ba bilo moko eza bien te. Bolingi na tchela bino maloba o ba oloba ba comité na niveau akoloba boye mais eza ya solo te. Pourquoi pas koya ko dénoncer mutu abongo salité bo nani soki salité susu buzoba na zo ko bimisa. Please la grande famille, tous à la bien ko tous tombola ibutu te, il faut te dénoncer ibutu. Ba vérité musu il faut te pese lango, to lobela yango, ba to ba découvrir non. Parce que azo kene na mensonge. Ce que tu dis que na mensonge wana. Boyebi batu combien o ba détruira bango. Hein? Il y a peut-être batala ka sous ta belle vite. Boyebi combien? Ou bien quand musala ngo to sala boy oyoki penza mutu abengi yo mama BBC nga na boya na nga kotala ba théâtre. Mais na ba analyse na yo na ko loba na yo ndenge zo faire voir makambu. Je me suis rendu compte que non. Différence c'est ça na ba makambu na ba artiste comédien. Na Sabona et pas Belle Vie. Pour être sincère, Nabino, il y a d'autres personnes qui ont analysé Nabiso pour te faire voir, te dénoncer. Bino webi batu combien peut-être bako yamba babuzo ba o denani, ibutazo ba na komba Belle Vie. Webi batu combien peut ba considérer en. Webi batu combien ba considérer en go. Te dénoncer. Alobi loko lokuta o to webi vérité za bongo te, elekate. Alors to cha ekate. Je crois maman na biso moko kolandanga. Atinelenga lien. Azolela. Mama BBC nini yango Belle Vie asala nini tala ekomi lisusu ke non ibutu tala ba makambo. Na okyo tshela bino audio yango mais na okyo tchango te parce que pour la valeur ou encore pour la réputation même pas réputation pour le respect à Belle Vie. Donc okyo tshaba buzoba na chaîne nanga te. C'est comme si on valorisait yango. Alors comme pour dire que nous avons comme sous n'okia koloba msupe na oya olobate. Nathalie na nuke non naza fa na Belle Vie. Nathalie na non on okyo kotsango na chaîne te pour na Belle Vie. C'est facile peut-être beaucoup makana ba commentaire bo ki sana no ibutu to bo ki sa ibutu boyebi makambo ibutu azoloba. To ba no ya koloba ngo a ne bo simba mitu. Boyebi combien o pe batu bako ndima na ba buzobo ya azoloba. Na komba Belle Vie. La grande famille, please. 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 Naza penza na audio awa. Ya ndenge ba oloba. Tala niveau ba komi. Mais Nathalie reste pas Belle Vie na okyo tchango na kati ya chaîne nga te parce que na kibo moto na nga na nuboy. Je sais que là eza lokuta. Voilà, la grande famille, voilà. Et ça juste un message fallait na lancer. Ceux qui n'ont pas lobby bolimbisa, vraiment bolimbisa parce que sometimes ça fatigue aussi au monde na commenter bon qui s'appelle nan munani ibuto ngo bobo qui ça y est toza que tu as besoin na yete. Azo baby sa image à artiste. Il faut te dénoncer na sens wana ya ko ba que non aza faux artiste. Batu ba ye na bileka leka ninga zo leka na ba chaîne. C'est au moins ça la grande famille ya ko leka wana ezate. Il y a et puis il n'est pas dit que non, matière n'y a pas sa maman BBC peut-être quand Naya Kanango. Et ça me soupe na vendre lango. Nathalie boy Nathalie pour la respect Belle Vie donc tchango na chaîne ngate donc lubangote. Alors Naya ka pengulungulu te. Je prends mon temps à côté là non. Nazo teka peut-être image à Belle Vie. Il faut na yebanenga okendi nango. Munga na yebi. Naka ngulu te lokwa ba chroniqueuse mususu ba yaka n'importe quoi obimisika na munoko no lubi. Non, moi je suis pas comme ça.
Na balance Nathalie peut-être matière ngo ba pesinga Nathalie non na personne maintenant de belle vie. Oh. Exemple na pesi bino lobi na zwaki. Batindelinga lien awa. Na répondre pe maman na privé na bi maman moni matière o na okyo kota na okyo sala ngo analyste pour na respect belle vie na okyo sala ngo te parce que na sens ki bomoto nanu na mayela ki na sens ki bomoto bien on a raisonnement ka ya ki bomoto bo eza bongo te alors à quoi bon na sala ngo analyse na sala ngo analyse te mais sois forte et loko ezate tout ça vous devez savoir que nos belle vie azawana bazelaka balingaka ko détruire c'est tout ce qui aza a okyo ta ko se pointer na commentaire alors to ya ka ngulu te voilà. La grande famille boy mais beau partager tout ça na film na biso ya Assimé au total na Belle Vie télévision les autres qui na 11e épisode voilà quoi na 11e épisode wana tout ça ébaté tout moni oui vini kuna soit disant mwana ya nani mwana ya Belle Vie aza mwana naye ko confusion wana tout ça ébaté auto musu bato bia nani eza je moko vini azo jouer wana et voilà ngai na suki mayele na ça ne loko na koloba te na ko réfléchir te ou bien na ko pesa idée mo na ko ba sorry babeta qui porte hein? Voilà aimer partager la grande famille vous comprendre bandeko nazaki kutu wapi nzambe na kina ufungula mtu porte umoni kenonga na travailler ndeni soki na pelisika caméra bwemba moko na ebika keno sujet na ngeza bu na kemba moko inspiration na baju loba loba. Là, j'ai oublié. Waouh! Voilà. Ya, na remember. Voilà. Tozaki na Vini, toyebi génie ni oyo Belle Vie bazo jouer te na Vini. Po na ngai personnellement na suki wana. Mayele na ngai suki wana na loba na ngai sute na tala ka Belle Vie télévision na tala kuna Belle Vie ko mema biso. Na tala vraiment na okyo loba te peut-être awa ko kende nango bo. Toyebaki akeno Vini ndenge zana mwana na Belle Vie azayai na vandi nanga kimia na silami po makambo ya Belle Vie na otala nanga kaka na 11e épisode 12e ndenge to okende na ndenge to koyeba vérité nyonso alors boza lebele wana lelo po na 11e épisode na biso ya film na biso ya Assimé dans la vie yo mutu asimaka soko yebi keno oza déjà na problème ko Assimé zo ba responsabilité na yo bato ebele bakimaka ba responsabilité bato ebele bandeko ah oui bato ebele penza pona kozwa responsabilité na osali mbeba moko boy Assimé kuna eza pe sens moko ya keno ya kofungula bato mémoire voilà tokoti sikona on a ben abiso bandeko bo aimer bo partager j'espère que non boza bien eza BBC na bino hein voilà bandeko bomoni nani photo ya miniature na tche na titre na biso na landi émission moko batindila inga ekomi que non bijou je peux toutefois mettre la voix ou comment na cha audio ngo to na sandini mon pe na boya nanga ko fula moko na boya kananga pinza ko fula ba chaîne ngo voilà problème ezanini bijou azoloba baba ne ko tinda ye akende ko finga mama loketo makolo soso libumu ndikila ezaki na ba propre volonté na yete siko boy psanga likambo boye to yoki yango penza eloba ma déjà ba nyonso bakoloba ngo sur les réseaux sociaux ko tomboka ta lelo ba to belé na ngambo ya mama loketo ba olobela yango bijou azoloba place o avanda kazoloba très bien que non aoye ba ndenge ko senga nani mama loketo pardon te parce que ezaki na propre volonté na yete ba bana ikotinda ye afinga mama loketo soit disant makolo soso et libumu soki ndikila something like that. Est-ce que boki ko imaginer siko likambo boye te mama bébé c'est pas vanda kimia non ki vanda kimia te parce que ngai na naza un témoignage ya famille libota ou encore ya Belle Vie télévision na sens nini na lobeli bongo je crois na flash ki yango na émission mo na kotsa ina tongo
Na lobelaka ngo chaque jour. Ce qui belle vie atindaka batu ko fingele batu jamais. Nga naza témoignage. Équipe à Belleville benga. Et lobi mama stoppé eloko wana. Et bimisa image à Belleville BNT. Et là qui s'endrait c'est Belleville qui t'envoie de faire ça encore ya ko sali lango. Bazo bossa na keno toi tu travailles sur les réseaux sociaux. Ce qui m'attire moko ekoti, tu peux toutefois aussi travailler sur ça. Na rotanga kombo ya artiste wana te. Les un artiste moko boye awa, je crois 2 mois passés, je crois mois passé je crois. Matière ne kota ki ya relation na nga peza na mema ki ngope likolo matière ekoti nga na sandeni. Na équipe à Belleville benganga. C'est-à-dire que non, comédienne ou comédien wana asa nini aleli donc akoma ki ko murmurer ya koloba ke non chaîne oyo eza chaîne moko ke no ko landa ba analyse à salaka. Donc aza famille libota. C'est comme biloko azo bimisa na façon azo loba wana non. C'est comme si na Belleville pas Belleville bazo PC matière. C'est comme si pas Belleville bazo PC matière. Asilika nango et bango ya arrangé bango te. Nga ezaki juste travail na ça sur les réseaux sociaux matière ekoti moi nazo sala ça ilango analyse. Moi naza l'inspiration na soki analyse moi naza na ndenge na travail sur les réseaux sociaux peut-être matière peut ba peso peza boyo ki yango eza matière na sandeni. Équipe ebenganga lubi mama tala boy ezo bima on dirait que non Belleville muto azo tinda. Yangani. Siko boye bisanga. Bokoya komena na ba commentaire ya ko ba ke no bobo ki sa bijou ana. Et si longtemps que no bijou azolo out alobi yango azoloba. Ya que ezaki na ba propre volonté na été. Ninga bana ko finga makolo soso libumundikila. Siko soki ezaki na ba propre volonté na été, c'est-à-dire que non muto bana otinda c'est belle vie. Carrément, toza mutu musuto otanga te. Siko boko menanga na ba commentaire mama BBC boa ki sape makambo ya bijou et si longtemps que non makambo bijou alobi wana nga na zana no témoignage nazwa appel ya équipe penza ya Belleville ebenga mama BBC bongo te tika parce que zo bima image zo bima que non Belleville muta otinda yo ou bien équipe à Belleville ne peso matière na tika pe na senga pe bango pardon na bi non OK it's fine bango kutu ba ataka kinga na ndenge ya mabete ba benga nga pe na respect nyonso. Tout en sachant que non, maman BBC a travaillé sur les réseaux sociaux en matière écoute, elle peut toutefois aussi travailler sur ça. Mais le quoi maman BBC pas que déjà sangwa koloba que non, BBC mpoi, eza chaîne moko boye et défendaka, eza chaîne moko boye que non et défendaka Belleville, maman BBC mpoi, aza famille libota. Ngamboto memi. Yango mona nga lorsque na sara ba analyse nanga, na tala ka ba makambu nanga la bimisaka na munoko po ezwa Belleville. Donc, lorsque je travaille sur les réseaux sociaux, s'il s'agit à Belleville, na tournaka langue na ngai, ya koloba ke non, ezalate ke non, maman BBC kunanda loba ki boye, non, je n'aime pas. Si lorsque bijou azo kene koloba, ya koloba ke non, ezaki na banene volonté na ngai te, babana ekotinda ngai. Est-ce que ba tchaki maloba, tchaki mba fongola ke munoko ba, je sais pas, bota la tabino moko. Tango yo moko bane il y a beaucoup de gens qui soit disant ceux qui sont attachés, ceux qui n'y n'yango, ceux qui portent parole, il y a. Parce que tu dis que non attachés zanan. Oh porte parole, bon attaché na porte parole. I don't know. Batina kia kene koloba ke non attaché. Ceux qui réellement, boso na makambo boy bandeko. Moko epesa akanda. Moko epesa akanda. Tant uya lobi bongo soit disant que non ba maneko tinda ye. Na age na ye wana ba rotinda ye. Na âge na ye wana bakotinda ye bo réfléchir na la campagne ce qui peut bokende na kimia tango ba yebisa bino ke no artiste bima solo na ba fan na yo tika makambo ya ko finga baninga na yo ba collègue na yo bomona ngo ndire ce qui ezani bo ba retomber siko nga mama BBC na ye ko démentir ngo ya koloba non. Na ondime loko wana tepe lekate ya koloba keno batinda ki nani bijou jamais eza na mutu moko atinda bijou te ngai nazawa babenganga
équipe ebenganga pe ma BBC non arrête ezo kan ba kan sentir que son eza belle vie boy. Oh c'est vrai, oh ça va. Et j'avais arrêté na tiki. Ce qui matière ya comédien ngo so kota lisusu. Na oyeba ka ne ya ko batela munoko na ngao. Po ebima ya image parce que ba chaîne na biso eke makasi ya koloba ke no wana vraiment famille libota. To niya ngo pété na lobango à haute voix. To niya ngo pété. Po chaîne na mama BBC ndenge zana angola bazo benga. Naza famille libota belle vie ozana ba fan bangolé pe. Ah non. Bangolais, na ba Brazza partout là-bas, na Togo, et voilà. C'est-à-dire que non, né nazabo, il faut na ba komi battre la chaîne nanga, na sens moko ya ko battre la image à belle vie. Boye bango que non maman BBC lorsque je travaille na chaîne nanga. Kaba ne ba maman BBC wana, maman BBC Mpo TV aza famille libota. Na oya ko finga batute na finga apete. Pour battre la image déjà dans ça la makasi pour les locaux wana je crois bolanda ba analyse nanga mais locaux les aka ba que non erreur ezanga até l'erreur est humaine na même comédien na pe mabe bon ezaki pe que non na zwaki matière na ndé moko pe bien na zwi penza matière et à comprendre que non o penza za na matière nanga atali alandela na wana za muta famille libota. Et comment qui murmure na cessé et comme on dirait que non ba pesa kinga matière à partir à Kiné ou encore à partir à Belleville télévision encore famille libota ne ba pesa kinga non. Ya on est ko démentir awa bijou tango ko bima wana tango nenga zolo ba wana que non ba yebisa ki ba afinga bongo ba pesa ki penza kombo wana ya sauce bakolo soso. Est-ce que bokyo imaginer? Alors bijou bimate ko ya ko kosa batu. Eza na mutu moko te parce que tant ya koloba bongo batinda kingai alobi yango en général batinda ki banani batinda ki sur les réseaux sociaux surtout na communauté congolaise ba omona ka que non c'est Belleville qui l'avait envoyé les a Belleville biso kutu de toza peut-être batu moko toza na biso ba koni mama oyoyo ba ki ata ko benga biso ba pesa biso matière mais ba benga ka nde biso wana balobi que non wana te et ça la mabe pour na image ya Belleville si ko to ko démentir en côté. Ceux qui ont batu moko que non famille liboto encore Belleville télévision ba benga biso ba pesi biso matière bande ko ka ne bino bolandaka biso boné pe bo comprendre ngo ba sortie médiatique na biso to ya kaka to yo ki kuna ba lobby boy ba to e ko telema non on est au décaté bokosi alors quand nenge zalaka not au défendre star na yo biso ba pesa biso matière te ba pesa biso jamais matière jamais Jamais. Je ne pense pas parce que net ingane na minicho. Non que ça la tana même pas ko s'hazarder. Yana ya koloba babilo ko moko boye o na koloba et ça sous maman BBC te e ko samba moko belle fille. C'est-à-dire que no belle fille azana musala ya kosala te avanda ko mila batu filmer asande na ta ko tinda ka batu e boke bo fingela ngabo bande ko moko to zala batu. Moko za la rabatu. Bijou yo moko porte parole, yo moko na éviter ceux qui porte parole, yo moko vandara to landa ka ngotango bima ka qui porte parole. Nga kutu na minute na déjà na zolo bela na pe déjà belle fille mais na zaki na yebanité parce que chaîne na zaki neti new na zaki neti ndre new kama na monde ngo ya YouTube. Et ça la kambutu sur les réseaux sociaux. Nga kutu na loba qu'est-ce qu'a réfléchi ça qui bien défendre peut-être collègue nayo oui tokobo ya te que no défendre collègue nayo défendre collègue no na sens moko ya bien ya koloba te que no okwe isa mususu nde ba retomber yango yo mais si ko soki omoni que non musalo banayi ko sala yo moko mibenga na za mukala ondima. Oui, c'est sûr que nous, Belleville, mais non, ça n'a pas de sens. Papa Guindenga, papa Mukolo ya Mukala, papa Mukolo ya Mukala. Azu yango valoriser yango. Azu yango valoriser yango. Siko. Boza batu moko boye pembeni ya batu. Bo pe sa lumière te bo memande molili
pembeni ya mutu peut-être o mutu ezosala bandeko nayebisaki bino nalakisaki bino nani natielaki bino video ya père spirituel ya nani ya Belleville soki bolandi maloba oyo alobaki bosentir que no Belleville elle est aussi plus spirituelle ndenge avandaka na bato nyonso na baartiste comédien wana ayebi bango mpe na spiritualité mpe ayebi bango ya koloba ke oyo na opousse pembeni te na ovivre na ye parce que balobi omoni église eboyaka mutu te mais yeba nde kovanda na bato façon oyo Belleville akumbanaki na bango façon oyo Belleville peut-être avivraki na bango bango moko bamoni ke non eza place na biso te oleka te mais bozwa yango na ndenge moko ya mabe te siko soko okende na kimia est-ce que bijou na age nona soko okei azoloba ngo bandeko bapreve eza na boy yango naza nango awa naza nango awa attendez naza nango awa mais naolinga kotia te mpona mutu oyo c'est comme si na kofula ye naza na audio awa ya bijou azoloba vraiment bien ebima boyoka bato baosala yango analyse que babane otinda ye siko nani abane otinda ye nanga na bino toyebi ka baoloba Belleville non ya siko nga pe mama BBC nayebi mwa ndambo ya vérité ya koloba ke non moi je travaille sur les réseaux sociaux bato bayebi bien que non BBC Mpoetiv wana aza famille libota BBC Mpoetiv wana aza la Chine vous comprenez BBC Mpoetiv wana aza Peshalov vous comprenez babiloko wana mais ngai na Belleville télévision babenganga technique penze ebenganga donc banani ya nini ebenga mpona oyo mama BBC place wana ozokende bien te eyebimisa image ya Belleville kitoko te c'est comme si Belleville azotinda yo or nga moko na mizuela na nga matière yeda sur les réseaux sociaux kana biso no tosopanaka wana makasi kana yo moko koyeba koluba makasi no moko na inspiration na yo siko boye bisanga bijou ndenga lobiala boya okomelanga na commentaire ya kobake no bobwakisa bijou non ntoka kobwakisa bijou te na bamakambo na zoloba esi non toke no nga naza témoignage ya kolobake no nga babenga nga ya kobatika siko tangu ya bane kokende kosala ngo sûrement pe bane ko yebise tika mais non makambo ngo ekendaka bongo bapekisi ozo yokate ekende ka bongo ba retombe yango kende kimia mabe eza keno bozo kende na mensonge soki bokosalela ba age oza pe mutu akoloba te keno babande kotindanga na babande kotinda yo komi mwana muke batinda yo soki pe tolobi totala bien yo oza mukolo epa Belleville na musala non bongo te yeba ndeko hey babanda ekotindanga na age na yo bokende na karaoke kuna bokende omoni ntango babima mpona koloba keno naza porte parole babiloko na nyonso osala wana déjà image na yo bato bayebi yo qui tu es na age oyo c'est ça on dirait nzete setengami karaoke yango akokoka bino akoka mpenza akoka biso tojimele kaka totale kaka toveye kaka parce que ye langage ne eza keno a réunir l'artiste il faut asala yango et puis il faut akoka il faut asala lelango mpe akoka et surtout bonne chance na ye soki peut-être karaoke eye mpe mpona hypocrisie toza awa te toza awa la grande famille voilà bo aimer bo partager ceux qui dans le bim mabe bolimbisa vraiment ba message bolandi bandeko nga lelo na otala film 11e épisode lobi vendredi na kotala te na kotala ngo samedi parce que vendredi eza jour nanga o nazalaka offline
vraiment offline. Lorsque je dis offline, c'est-à-dire na téléphone bozwangate, donc bozwangate na nini bozwangate. Donc offline. Alors peut-être pour na lobby vendredi, film et à lobby série nani épisode à lobby aux 12e, c'est ici la lelote lobby 12e, nan otalango samedi à partir à 11h bien 10h30. Dit na otala. Donc non si ça, dit na oyeba ne osala analyse. Bon aimé bande quoi, ce matière et ko taper lobby et voilà. Ngai to okuta na bino kaka ti samedi. Demain vendredi je ne travaille pas. Et voilà, dans la offline, dans la même pas en ligne. Voilà. Vous aimez, vous partager la grande famille, on est ensemble. Tout ça, on a besoin de pour soutenir Star, on a besoin de belle vie. Et surtout dans les bons sens, dans l'image, il y a bien. Et voilà. Et voilà. Et puis, Bobo Sanate, que non, constant, mon ko onga, BBC na sali. Belle vie, elle est aimée. Belle vie, azana ba fan. Oyo baza ba responsable, belgi azana ba fan o bazana mitu ezo sala. Donc elle est encadrée ou encore non que loba azana ba bato penza ba lingi baza ba responsable. Baza le bato ba agitation te. Ah oui hein, on est vraiment constant nanga na sali. Alors c'est une bonne chose na ngambo ba belvi parce que ce qu'on va na bato baza plus agité yo peut oya ko zala agité pamba. Vous voyez? Il y a c'est au moins ça. Je crois nakomiko chité bozala bien la grande famille on est ensemble to sungana na loba toujours numéro nangeza wana waza besoin benga mama BBC bo bengi mama BBC waza pe na matière ponga na kota kana ba chaîne ya batute kino na koti bo ah ba famille botaka ne beaucoup makasi na otindilanga vous comprenez ngana zoka peut-être ceux qui na l'équipe peut-être na TikTok ba page sur Facebook et voilà. Alors c'est au moins ça. Merci na bande nyonso bazo considérer biso. Merci na bande nyonso oyo bazo pesa vraiment attention na bango na chaîne à BBC Mpoi. Merci na considération vraiment. Merci beaucoup kanebo beaucoup maman BBC na osepela na analyse nga pe na osepela na bino parce que bo salanga bien, bo matiselanga ba j'aime et to matisape ba abonnement et ça vraiment bien. Et nous avons biso au pambola bino voilà. Je crois na chité nanga bijou à se respecter que l'arrête un peu ba bêtise on a ceux qui déjà na karaoké ceux qui ne paye pas maman loketo que ça n'aille calmement calmement et ça vraiment bien et ça vraiment bien so ya koloba ke non batinda kangai nga mama BBC na ozonga isusu koloba ke non ngai ne nazabu naza témoignage équipe a bevé benganga pona websanga tika matière wana ya comédien boye tika et bima on dirait que non boye belle vie na tika na silama na bien pardon na star nangate pardon na star nangate na star nangate et les kate na star nanga la grande famille tokutani je vous aime bien bisous bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.